Nancy Changala, Fanny Kajinga, Alain Kadima, Junior Kajingulu, Nadjodi Yasuka, Tracy Mbeleng, Didier Chamba, Petit Jésus, les Soumonini, Balimbi Sakati, Ado Jabir, Sa Majesté, Molo Poisson et Kalonji, Rosa Wapie, London, Asombela, Boni Basango, Fale Makindu, Nalwana. Voilà. DJ Cheribona Djobour. Maître Carlos Moapichi, la force reste à la loi. Chez beaucoup, na Lyon. Fabrice comme le millionnaire, congolais américain. Thierry Chimanga. Bolingo Soukali Mingi. Mawa. La Fibilo Kolaboma. Bolingo d'Alpha Mambotela. Quado qui nous proposait cette très belle chanson et j'espère a fait plaisir au vieux François Foutila Mokonza Bambekou avec la fondation François Foutila à qui je souhaite un très bon dimanche. Merci beaucoup de nous suivre. Merci également à tous nos amis. J'ai pensé donc à mon vieux le maître Raph Botela. Merci beaucoup. Très bon dimanche à toi. Bon dimanche également à toi, à Dynamo Kabemba. Et merci beaucoup de nous suivre, Tati Kayombo, le jeune entrepreneur depuis la Suède qui nous suit. En tout cas, merci beaucoup sur ce plateau. Je reçois d'autres invités. Gina PMF, et c'est un micro. Bonjour et bon dimanche. Ouais, bonjour tonton Isaac. Bonjour, ça va? Ouais, ça va bien par la grâce de Dieu. Bonne année. Merci, ça fait un peu longtemps. On a passé notre plateau. On a profité de souhaiter bonne année à l'équipe technique Mobimba. Ouais. Il y a grosse caisse et puis il y a frère tous en bon. En tout cas, merci beaucoup. Bonne nouvelle Nini ou Elibisio Maïs Fabro. Ouais, premièrement, nazo pesa bonjour nanga na patron nanga ke Jiti Kirios Kuzarachi monsieur de trop l'essentiel de chef terre Maïs Fabro ça pesa ba motebele et si kazola nanga donc message ezaka ke na ko signaler na tous les fans au balinga Maïs Fabro ainsi que ba villageois ba villageoises nyonso ba yebi ke tozana rendez-vous moko le plus attendu et ça bongo le 13 mars 2021 c'est pour la première fois biso ba villageois to que nous beta na niveau ya Europe donc tozana concert moko wana ya munene na niveau ya France précisément na Lyon tozana salle moko za wana ya munene double mix donc salle wana nazo bisa ovie eza salle oyo ba africain belé ba betu wana te to ba africain o ba bandi ko beta wana eza kwa ba piscoire ba beta wana eza lokwa ba flavo et puis première congolais zo beta kuneza Maïs Fabregas donc na sir batu bazala na Lyon lokwa ba vela biso ba viki Jenny Mokonzalia lokwa ba vena biso ngambe ya Putu de Lyon donc ça dit ba biso na salle oyo eza gaillard makasi donc ça dit yango moni ke ba billets eza déjà en vente na ba plateforme nyonso téléchargement et puis na ba Fnac nyonso bazoteka déjà ba billets pour que nous sommes ba billets parce que le 13 mars oyo 2021 tozala bongo na double mix wana na kati ya Lyon donc concert na biso eza wana et puis ba bangela ngali kamba Covid ti ba mars wana na ba restriction zo sala ma oyo bo mona teke vous juste non si Dieu levé si Dieu levé si Dieu levé parce que biso makona biso espérons que simba ouais makona biso nyonso eza déjà correct tant que ba billet eza déjà en vente boye c'est que makona eza correct donc nzambe soka lingi to robeta kitoko donc Covid ezela na et puis ananga signaler ba fan na biso nyonso ba yebi ke Maïs Fabregas apesa ki biso ba villageois sous chance ya retia deuxième album to signé deuxième album na biso intitulé to pesa ki on a combo ya merci toza déjà en plein studio tozo préparer album wana merci na Maïs Fabregas nenga pesa nga sous chance na signé sous deuxième titre bino mobo ebi na Kirsis na signé titre moko et ça ki on a jour férié za nzembo na na embela ve na Blanchard Kabanga na Lyon et puis na boss Augustin Kouchina Mwanda dans deuxième album au sous Maïs Watali qui est que endroit abijina PMF joie les sous nzembo donc c'est dit na signé sous deuxième titre tozo préparer merci mais chaque mardi vendredi tozo répéter en coulisses na kati kinga kati donc et puis batu pour continuer na ko consommer cible mise à jour album na bino Maïs pesa bino boluka rumba yango wana rumba zo beta wana et puis Maïs moko azo préparer album na oza urbaine comme nango radar donc bientôt là bokozwa ngo quant à moi pour finir kaka ba bonne année na ngai na Milka Raoul
Milka Raoul na kati ya États-Unis na kati ya Canada. Milka Raoul bon séjour azonga déjà mboka et puis na koko bosana te CG Yves Mbuyulu étudiant Picho Boussol batu nyonso balinga Jina PMF na pesi bino bambote belé et Marcelo Kavanda merci pour tout quoi. Bonjour et bon dimanche. Bonjour Isaac Maï, qui m'ezali. Bon. Merci beaucoup. On a profité de monstre d'amour. Monsieur Google, Izina Makanisi, Monsieur Bio. On a profité de Ambote Sikazwami na France. Sango Isaac Maï, na memelo sango na ebsaki ba peuple congolais mobima partout dans le monde, c'est vraiment Kalate Itimaikon. Et que bima et ça dans la plateforme tout est à téléchargement. Itimaikon ça déjà dans terrain donc vous télécharger en anglais. Et bête monsieur pas la biso moko pena donc dengue to bête on dit matin ba congolais ma bête nzembo. OK. Donc ça chanson moko ça préféré vraiment donc vous télécharger vraiment massivement et puis Kalaming était à toujours lancer bango nzembo moko na titre ya Miliki. Ouais. Oui na générique moko isa Kilelo. Kilelo Kalate bozo yango et puis ba misena biso bazo sala ba clip ya ba nzembo tout ya article 23 banzembo tout etikala ki ba misena bazo sala ba clip na yango donc information mingi penza yango mingi yango wana na sepeli pesa bambote pa ya bazo ba Holanda yo ouais bambote na ngana obande pa ya Jeff Bezos Aristote and toi des patrons des mofle donc mutalegi mofle mo bimana mbote mbongo wana Jeff Bezos na go bosana te Chic Trésor Mbaya AJCC na musika na bosani te kuna na États-Unis na ko bosana te Mama Claudine Louye mutazo pesa bana mindele mayele donc yi on a pour moi mindela comme savant donc ça Mama Claudine Louye mutatang sarabana mindele na ko bosana te Josué Takataka Lindala la Changu. Merci. Merci beaucoup, maman Claudine Louye. Moi également, j'ai pensé à toi. Très bon dimanche et merci beaucoup de nous suivre. Aristote, toi, depuis Montfléry, nous suit. Merci en tout cas. Et très bon dimanche à toi également. Nazoa, Ndekonabiso, Marcel. Bonjour et bon dimanche. Merci beaucoup. Ça va? Ça va très bien. Hein? Marcel nous vient de l'Europe, plus précisément. Non, moi c'est Maurice Premier. Maurice, excuse-moi. Oui. Excuse Maurice. Maurice Premier, bonne année na OP. Merci, merci. Bonne année na équipe technique Mobimba. Bonne année à Bana Japon, partout. Parce que Tambola, tout ça, dans le monde entier. Vraiment, en présence Nangai Awa, d'abord, Nangai félicité yo. Merci. Tolandakayo na poto, hein. Merci. Tolandakayo, ça fait une année, na bandi ko Kolandayo, na msala zo sala ba interview mo kitoko. Alors précisément Nangai Awa vraiment pour la Cléopâtre de la musique congolaise, Maman Biliabel, et grâce à le plus beau de la diaspora, les grands producteurs, le DG, il y a musique, il y a Congo, Gilles Sana, et en collaboration de Omoni Naza à Nakatakin pour un événement le 13 février, 40 ans de carrière à maman, et puis album Oyo, Big Mama, il y a vraiment Gilles Sana, à Tcheba Moya, Ngai Morona Ye, pour nous préparer pendant tout le temps avant Nazonga, na pote puis na Kena Tokyo. En tout cas, ça sera une très bonne chose. 40 ans et constitué na nini. Et ça concert moko ou bien vous la succession à événement d'engue pour organiser ngo. Et ça succession il y a ba événement oyo bokoye ba to kwa nosango parce que grenion munene zali toujours avec Harry Noël, oyebi ndenga sa msala kitoko, ba mitu ezawana, toujours vendre sa masolo, lobby et puis bokolanda ngo bien. Mais le que ça vraiment à capter awa, et ça une sortie il y a Big Mama. Boromona ndenge Gilles Sana tiemote manae, ndenge Maurice Premier a ko soutenir yango, bomona sko couleur nini mama zo yango na world music. Boromona yango avec Big Mama, avec Mongala. Big Mama, ils ont nzembo moko single ou ezala. Ils ont maxi single moko ils ont 6 chansons. Honoré Congo RDC, Honoré Congo RDC, au Ayembi chaque tribu, tous dans 4 langues nationales, tous dans Lingala, Swahili, Chiluba, Kikongo, a honoré yango na niveau ya world music et puis Ayeli Susu na générique pour la première fois bon na maman Biliabel na générique. Alors ceux qui touti na pototoye parce que cette fois-ci c'est cette fois-ci et trosenga mali sungi na bino nyonso ba chroniqueur et musique na biso boyamba yango bo soutenir yango et vraiment sans oublier pour te remercier vraiment première dame
maman Nabiso Denise Nandinga Ndimi ko soutenir maman Nabiso Cléopâtre de la musique congolaise maman oya kende sango bandeko nanga nazo sabino ke biso mutozui grâce nzamba pesi ya kotambola na mokili ceux qui aux musiciens ceux qui sont congolais baza ko identifier na musique baza ko identifier na musique parce que au moni Congo oyo après football Brésil parce que ba Brésil na football mais Congo na biso ba bien on a musique et puis musique wana eza source eza don moko ba oyo batangi musique ba bimaka te mais oyo eza don ya nzoto ya bato ba botami nango okomona na yebite so kotangela mwana moko ya ina oyo bima ayebana na mokili pona oloba ki musique ya Congo musique ya Congo eza iné bazali ebele bazobeta pe à travers ba festival ebele peut-être en sous na niveau promotionnel boyeto yebi bango te mais bazali ebele hein nakotanga ba gaze banani en tout cas bazana groupe ebele ba uta ba ina lelo ba osala pe fierté mais tozo tanga bango pena mingi te po na makamna biso baza penate yango toyeto sangana avec Gilles Sana Maurice Premier et Diego Kao toyeto sangana poto tomola musique yango ezwa valeur avec des moyens parce que musique yango senga ba moyens les moyens sont là on va mettre le moyen pour la promotion à musique d'un côté je fais aussi des grandes productions na poto Fabricas d'ailleurs dans Suède c'est moi avec le collègue qui produire Irataki et puis tous dans la mars comme aïe à Kutinga on va voir comment relancer ça dans le mois de mars et kende mais mingi Gilles Sana producteur Oyo Amakasi Harry Noël, Maurice Premier le Diego Kao. Merci. Big Mama. Merci. Nous beaucoup. Vraiment, on reçoit tant peur ça moi. Tu vas bien nous sûr permettre. Bien sûr. Parce que tu reçois un panzi à côté. On a l'olio qui toko. On a l'olio je ne suis pas pédé. Parce que tu fais un bon travail. Merci. Ngaïd Nazaka Fior, je suis humble pour reconnaître Misala. Vraiment, au salaire à poser, tu ne cries pas, tu parles aux jeunes gens, tu leur donnes le temps de parler. Il y a des gens qui pensent seulement l'argent. Les cas où il y a. Mais quand si tu poses des questions posées, ça monte ton niveau. Là, je te félicite. Et l'équipe technique est Vanda. Bon, ça, image qui toque le la poto. Donc, nous félicité. Ce qu'on peut permettre, vas-y. n'a pas ça moins beauté. N'a pas la nanga na Japon, n'a pas ba la nangai. Donc, Léon Mundé le fou moi ba au fou moi yoji, o Alexa ba papa Wemba, o camarade nanga tout le temps na Tokyo na Osaka na pesi fiston na pesi bino soba na Tokyo mbote tozoya na jier bourmon ande tout ça na musala na pour préparer ma solo kitoko bana ya Norvège donc trésor les mignons vraiment tozoya na monique faut de s'appeler ba journaliste na biso ba ya kakune kozala vraiment malam na pesi mbote pa ya Lolimba azana Lyon Lolimba vraiment na pesi mbote pas prince Mbaka la princesse moi ça qui toko na pesi mbote pas ya maman Mabondeli Anna Kibamba. Merci. Surtout. Merci. Merci beaucoup notre estimé confrère Maurice, lui également nous vient d'Europe pour ses 40 ans de festivités marquant la carrière d'une grande dame. C'est Maman Billy Abel, vous le savez, la Cléopâtre, elle a beaucoup fait à travers sa musique. Elle a vendu la musique du Congo partout dans le monde et elle mérite en tout cas cérémonie à Minene pour que tout s'épelle 40 ans. Donc nous serons là. Jules Tsana, merci également de nous accorder ces temps. Merci également à toi, Henri Noël Mbuta Vokia. Micro, bienvenue Succès. Bonjour et bon dimanche. Merci. Bon dimanche. Ça va? Pepele. Naogi mbonda bangale zongi lisusu shona na vaninga na pale na ba benga viwe mbonda moko zo beta koto bazo boka yo mbonda moko zo benga bio wana nani mazo oh bienvenue Succès. Ça va? Ça va Pepele. Pepele. Na mono zima kamuna maboko lelo bena. Te wana zima na maboko na pesa na babo ba bon dimanche watu ba landanga. Ouais. Monika pote Maurice Premier. Je n'appelle même vraiment ça animateur. En tout cas, on a CPL fort, tout le monde est grâce quoi. En tout cas, plaisir Makasi. Na mona uti lancé ni titre nango za. Eza na Mbeli Berado Prince des Amunda. Oui, Mbeli Berado mais titre nango pesa ka Berado. Ah Berado kaka. Eza ka Berado Prince des Amunda. Na Mbeli na Makasi ya manager na na iba landanga. Les garçons bio Félicien Sanga. Félicien Sanga. Mobala zanga lisumu. Mobala leki liboki mpoka na elengi. Na iba zo landanga sika za po aye.
nazali na nga bato bamonaka mise moko abeta mbunda pa matanga tout ça là mais ya zwinga façonner ngai comprendre ya o s'exprimer ba relation na dai na ngote ya pesinga ezali kana dai na ba relation mo limité ko kabelanga 2000 3000 mais lelo apesinga ba relation mo bono ko mo zope ndebe to ndongo na ba jina PMF bano zo va fabriquer ba masa ba wenge pe ba ozo ouais en tout cas c'est une très bonne chose na yini ke bira de ngone zo les gars mais ngana ngana peso mo ngonga mo muke ata mo 3 minutes kaka nazana posa o sale la biso pena babiloko ebimaka na kati na yo wana nabi ke sala bienvenue succès bien makasi quoi et puis ndrosa modogo pas d'autre yo mokonza wadawa wana vela ngatika ngate mais deuxième bo réseau ya nazo yembela papi sapo chef de ville toujours à entourage à Berado moi qui bungala wana esara bien quoi bolingo bebe mwana o bokolo bana bango isake mai ya ko kendete batuni acha tentire na mandefu ye tentire te akubotama maina nga bolingo bebe mwana babanga malabanga pe maiko kero kena bakusuka kamba kero kwa wango tola kera kemo fa kombolo ambia ka bakokero ngita ngakala keme kota bocho boira vero poso ika kilo mekaka na tunaka na ye na papa sheri binadama alobela ngai Maurice pamena nga bokende teriche watana pe papa ne richa nao Fabrigas ibwato kontramente bina fileo robine mundi butika bango basaka na tika bango baloba na bolingo bebe mwana batuna deve na utamboka na bisa bango na utamboka te na botama na kisasa kovana na mama na ngai semaine feti mama kolakisanga mono kwa mboka mama lobitika na kisa lobi na kozala te kolia na mozalo oyo kasi la mama zalita na kolia bebe mwana bolingo bebe. Merci, bienvenue, succès. En tout cas, c'est de l'art. Tout à l'heure, Maurice Remia Otekoloba, qui est maman Bilabela Emina Lingala, qui Congo, tout ça, na posa la langue nationale, na biso botope sango, moi PV, moi ni nabi, ça la rappelle bien, banini surtout bambonda, na biso ya ba province za malang mingi. Dernier message aux anango, na ba salutation. Ouais, dernier message aux anango, na osenga na ba tutu balinga mbonda, musique mbonda yango wana, na bo clip na bino yango wana. Botalango, bo consommer ngo, même beaucoup de internet, beaucoup mon ngo, bienvenue succès yo nazo bundaka. Nga lingi te bo comparer nga na mutu te, ba ya salibo ya leki nani ote, nga leki mutu te. Nazo beta mbunda na ndenge na nga wonga na yebi. C'est ça. Ba opo zo beta ya bango, ba beta pe ya bango. Nazala ba icon nga baza, ba vina nga ba René baza, ba bambu baza, ba Zulu mayamba, ba Comet, so nzamba sungi. Eza eloko ya kati mais nazolo bango sonza basungi to beta fitiri na viena nga bambu. OK. Na makasi ya viena ngai. Moi 2-3 personnes mbote. Na yebige Félicien Sanga ça déjà. Alpha Bokole. Kalami ngitazoya. To beta fitiri mona bambu na pesi bambote nanga na Marlène Ndala bambote nanga na Pacheli toujours fidèle, petit nanga Jalui, Bokula Kachagi Bokolombe, Molanga la jende baizobolo, Mama Sidoni Ubama Bokolombe na pesi batutu bazola nanga mbote. Merci. Mbote bele ya Chims Kabengele Nzambia ba flat ya Chims Kabengele Nzambia ba flat bana bandali tout na bosanité wifi bar espace wifi bar en tout cas samedi wana zawana baye bele. Merci. Moi également, je profite pour saluer tous nos amis, en tout cas Kevin Makangila, merci beaucoup à toi pour le travail. Merci également à notre ami Djogo Matiti et Gino Kunku. Merci à Gachel Kisoka et puis à Djogo Christian Gimbi, Christian Lukoki Poto Napoto. Merci beaucoup en tout cas de nous suivre. On va rentrer du côté de la régie. Je vais profiter pour souhaiter un joyeux anniversaire à mon vieux Kanim Bouyamba, qui fête son anniversaire aujourd'hui. En tout cas, Kanim Bouyamba, ça a quand même plaisir. À la seconde, il y a image et puis tous les autres images qui vont suivre. Et tout en n'est pas oublié que les 14 janvier, c'est dans 4 jours, ils appellent jour anniversaire. Donc, oui, mais oui. Merci beaucoup aussi, Kanim Bouyamba. Et puis on va rentrer pour la suite de cette émission. Merci Nova Skolo. Bonjour à la Cléopâtre de la musique congolaise. De Kokutayo, na studio, plus studio Awa.
et pas ya prophète Konde. Et l'okonini au bombeli biso maman Biliabel. Bon. Ya liboso na kotondo Kolo Mokili, Dieu tout-puissant, Dieu le créateur, Nzakomba, Allah, na pesi merci mingi, ndenge a bateli biso, tous en bonne santé, a commis biso na 2021, alors 2021 na biso, ezala année ya paix, prospérité, santé, longévité, makamunyoso, ezala malamu, pona moko na biso. Alors, na kopesa merci mingi pe na le plus beau de la diaspora, Gilles Nsana, ati paquet, ati ba moyen, pour promesse songa na pesa kibino, o ya bobimisa bana basi, a réaliser ango, album, ezobima lelo dimanche officiel. Bokozwa clip moko, o yo nazana bana, o na laka kibino, bokomona ango, proda, na pesa merci, Gilles Nsana production, merci beaucoup, na lisungi makaso apporté pour na grande sœur na yo, ou apportanga banda kala, o sungaka, musique congolaise africaine. Merci Nzamba Pambola au Kendelibo. Donc non Zelango pena et ça la bien. Bah ça la rende bah ça la wana bah bande bah ça la kawana ça kitoko quoi. Sur ces plateaux, je reçois nos amis de la team Wata au bazana biso awa. Tom Sembiavanga so che caméra boy to banana mokonze ya programme et ça la bien et puis tu bande to ko évoluer. Dadi Mola. Bonjour et bon dimanche. Bonjour et bon dimanche. À l'avance déjà, joyeux anniversaire Nayo. Merci beaucoup. Naïbi qui jour wana en tout cas, les boss de boss Aristote Ntoua. Hein? Tokozala. Vraiment. Et puis déjà bisopia to kota bien na kata bato basala ra moanini donc to sala na biso quoi. Kadris. To kende côté wana Maître Chris Cicéron Bakumba Bofaya Naku somme 35 carré déjà. Les PCA de la GIAS n'a souhaité déjà bon dimanche. Merci na presse, merci na grosse caisse parce que des fois tu as embrouillé, bino te déranger, cadris, tout. C'était juste pour te lancer information. Il y a mi-ange, mi-démon. Et nous voici à la fin, il y a projet Nabiso. C'est depuis le 18 déjà tout Metaki album Nabino sur les marchés. Mais l'album mi-ange, mi-démon a 2 volumes. Mais à l'instant, toujours consommé premier volume. Premier volume, mi-ange les a sur les marchés. En tout cas, ça évolue très bien. Pour nous, ils ont demi-album. Mais en tout cas, rien à dire. Sur les plans artistiques, jusqu'à preuve du contraire, bon, c'est une œuvre humaine. Mais en tout cas, tonton Isaac Moutounion, surtout, a tellement émerveillé. Namusala ou héritier Watanabe Asali, Namusala ou artiste, musicien, chanteur, animateur, il y a orchestre Timo Tabasali. En tout cas, coup de chapeau et félicitations Nabino. Et sur les plans, il y a vente number 1. Isali, album Oyo Simbi na Maboko. Mi-ange, mi-démon. Quand l'album est sorti, il était comme il a $10. Et puis, la vente physique, ici, là, parce que pareil, on a banda qu'on a mis au tal, ils allaient moins trotter. Mais on a Francis Dibaya, tous les cas qui te bêta qui me là, tout va somba ba DVD wana, ba somba ba pareil wana ya ba CD. Parce que tout le monde a système. Tant l'album est bimi, il était comme il a $10. Tu vas respecter qui vraiment consigne autopée ça qui parce que balinga artiste. Et par après, et dans minute on a joué bisayo bandeko bazota la biso partout. Déjà de la semaine prochaine bakozwa album ou dans toutes les stations totales, il y a République démocratique du Congo. Donc na ba ville province obino bozali. Semaine prochaine déjà bolika na ba station totale bozwa album na bino oyo écoutez comme partout donc n'importe quelle ville oyoza oyebi que station totale isa bolika merci album na bino oyo merci Daddy photo kabola parole photo kabola vraiment parole et nazana ba artiste po biso musala na biso eza teka ba produit yango wana bena produit toujours teka ba produit na biso bango ambulance Chandu et Tito et Gradel yango de ba ça pesa mbote na pesa mbote na les PCA de la GIAS, Maître Chris Cicéron Bakumba Bofaya Monanda Coupisson 35, na PCA Mbote Sikazali, na PCA Mbote na les boss des boss, Aristote Ntoua, Los des Sos Azolanda Biso na Minito, et pourquoi pas na Papa Chéri à Dar es Salaam, les boss des boss, Stéphane Solution Ngoy, Yé Pazolanda Biso na Moma Oyo, Yaïson, Gare Centrale. Bambo Théâtre et Babon Dimanche, merci, merci. Francis Dibaya. Bonjour et bon dimanche.
Ouais, bonjour et bon dimanche à toi. Et puis, je me veux le meilleur. Merci. À toute l'équipe des grosses caisses. Merci. Et puis, à notre patron Héritier Watanabe depuis Paris. Ouais. Donc, l'album Mi Angela, je crois l'album contient 14 titres. Toi, on a Banzembo Neti, La Coyote, Anakati. Toi, on a Longue Vie, Mbele, Adolphe Mute, Bachilamouina. Tozana, ma seule raison, Nzembo ya tête, Tenda Ezawana. Tozana Racker, Tozana. Telema Bunda, héritier Watanabe, fit des bords de l'Inkoufa, Tozana Mama Paradis, héritier Watanabe, fit Vieux Redi à Messi. Donc, je attends vraiment à consommer l'album. Tozana étape et à promotion, je vraiment attendre à consommer l'album. Je crois d'ici là, tout le monde a teaser, il y a Sud Boys, les griffes du pouvoir à Sali par rapport à Nzembone, mais clip et au Salema, na Durban, en Afrique du Sud, quoi. Okay. Donc, l'album est disponible. Bientôt, vous aurez les clips promotionnels, quoi. Le point de vente, c'est dans Brazzaville, on a président Papson, na Luanda, l'album est passé les Manzombi, et puis na Lubumbashi chez Patrick Baraka, awa Tozana Next, Tozana Pokémon, Tozana chez Noël Mbokolo, na Surkoufouana. Tous en a Béatrice Hotel et puis tous en a Planète J et puis et pas Francis Kapajika na Kauka et puis et pas Vienabiso Simplice Saound Barozwa album na bango quoi. Donc il y a important je crois c'est un double album Mia Jebimi et puis je crois bientôt Barozwa Mi Démon quoi. On a reçu qui ça na Pessi bave le meilleur na honorable gens dédiés Moulenda depuis les Hauts-Katanga Clovis et Elvis Boulet son éminence maître Kazi Orphée Bélé que les banquiers, Tête Tendaï, bon séjour au pays, Maître Bienvenu Faso, et puis Michel Dako Construction, Nagui Basket, Mokozade Continent, sans oublier Base sans complexe na Founa, on a quartier Nanga Mikolo na Founa, Base sans complexe, Bakamer et tout. Merci bon beaucoup. Dimanche, quoi, voilà. Merci Nazoa, ambulance, obligé. Niveau zoki manga nazo ko batuzo yana banenga ba vuluba na banenga ba dezo na zaina posta na yobela to beta na nzoto mais talaka ambulance nenga zo bimelanga bon et ça problème té tout ça na auto ça lelo comme ça oyo ya wana bani toka ko bilo ambulance banda fona personne ba joyeux anniversaire na yo merci ba bon dimanche na totori na Cosa Nostra na Paris place Azali la Belo de Paris Pamela Mbungu la patronne Audrey Luzo la battante Papi Chic Patrick Libanais, merci bon dimanche. On fait belé que les banquiers. Ambila songoye yo. Car ndenge na sala rane na sali. Na boki ba crime roboye. Oza bana miki. Ba mama mikolo sans insanité na kati. Mami. Et kangi mbo. Makambo lobana yeze belé na zampo yo. C'est dimanche na oya. Tito Sente. Pesa pe isona yoka. Erson Mbela. Erson Mbela le sénateur. Oh Rick Fourouli et Donald Trump. C'est d'un matériau. Je me demande, il faut bouger le rein. La belle animation de la team Wata, Afrique, Europe, danser. Mérigasi et ses amis. Wata, Kuchiale Kanan, c'est la Bachanou, Nyoso Baba Tama. Malam, Wakobima, Détele. C'est toi, bêta. Kala to sa le go benga mama le lo e ko mama mi bebe blodi bebe ketia eritsa na bela ga ya bitu mami mama oyo chamela tirba mami oyo Sito Sente amatanse tambila go ayo la time Wata ça veut le pese di zambo comme un sonné. Merci, pesa kabambo. Une minute kaka baninga na bana Luanda tout père de Nisha Gibibi bana Petrangol bazawana to zalawana selo mo konza basombo siambila sangola jambila tsirbo moi deux personnes capo signaler il faut pas quatre déjà il faut bazo signaler ingénieur Malumba annoncé comme ça bisoto tobima. Merci beaucoup à notre ami Tom Sombiavanga, merci à Fabrice Maswangi qui souhaite bon rétablissement à Poupette Tchabou au Congolo. Merci également à Aristote Chimanga, merci à Gesnon de Tony, Aristote Mputu était avec nous, merci à Don Kabamba,
Et Novas Nkolo nous a servi. Merci beaucoup. Merci également à Kadriste Kadieboué. Merci à Gerlin Kanga. Nabino surtout Dan Issa. Merci encore une fois de plus. Nabande connaît surtout Balanda Ibiso. Natike la bino logo comme ça to bimana mo. On y va. Vraiment.